Perfectionné, risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser, risque comment. L'issou me commande en perfectionné. Risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser, Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en élo balinge kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exa Production TV. Bienvenue dans l'émission Nabiso ya Mokolo Lelo. Bokota, bon s'abonner, bon partager, bon liker. Bana Barumbu, manifestez-vous dans les commentaires. L'émission Nabiso Mokolo Lelo. Tokotambola na babalabala ya quartier Chimanga. Quartier Chimanga na commune ya Barumbu. Tobandi émission na biso awa na balabala Lokele. Awa toza na croisement ya Lokele. Croisement Lokele commerce yango yo. Kabali solo pesa sango na moninga 3 Exa Production TV. Lelo aye ko visiter
commune ya Barumbu. Bana Barumbu bokota. Awa toza na balabala lokele na ngambo ya commune ya Gombe. Tozokende nango vers Barumbu. Bana Barumbu boza wapi? Kaba lisolo pesa sango na moninga, partager lien kobomba lisolo yo mon côté. Awa avenue du marché, oza marché tokita kwango. Tokozonga lokele sima okei kwango. Ovanda na du marché, okola na du marché yango oyo. Awa toza toujours na Gombe. Awa tozongi avenue des Sénégalais yango oyo. Ok, na gauche na biso zongi gare centrale. Bana Barumbu lelo toye kovisite Barumbu. Awa toza nano na Gombe. Kaba lisolo partager lien pesa sango. Balabala basoko yango oyo. Balabala basoko commune ya Gombe. Balabala basoko botika kala yango oyo. Bokota, faut s'abonner, faut partager. Awa tozui balabala Kwango yango oyo tomoni pe awa misala ya bétonnage ekosalema parce que tout le monde déjà ferraillage. Awa tomoni pe bordure batie béton yango wana déjà liboso na biso. Bana Barumbu, manifestez-vous. Le 3 hectares production TV peut visiter commune na bino quartier Chimanga. Basoko botika kala oyebi susu ndenge komate. Awa tozana balabala Kwango oyo boko komona ngo bétonnage yango oyo ezosalema awa, mais tomoni neti misala eza suspendu. Oyo boko komona ngo tomoni neti chantier eza ya mwa kala.
bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Voilà, voilà, Congo, yango. Liboso na biso mosquée ya Citas. Mosquée ya Citas yango wana. Liboso na biso. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Abali solo pesa sango. Mosquée yango yo na gauche na biso. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Mosquée Citas, totiki yango. Awa toza na Wakading. To visiter chantier ya Wakading. Après tokozonga. Merci na babone na biso, merci na yo moto na o s'abonner te me olanda kabiso. Car ya qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Balabala Wakading bétonné. toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Bande à gauche, etikali bande à droite. Ndenge komona ngo ana système ya Santo Thomas. Ndenge ya bukamona bukakukwila. Balabala Wakading yango yo na Barumbu. Soki okei tout droit oketi na Zando. Bana Barumbu, manifestez-vous dans les commentaires. 3 exemples production TV lelo. Toye na commune na bino. Na carrière, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait? Ndenge boko komona ngo. Avenue Wakading ya Ngoyo. Croisement Wakading wa Congo. Wakading ba Congo. Ba Congo nanu basimbi yango te. Bokota, bon s'abonner, bon partager,
Bon, likez. Bon, monique, misala ya bétonnage eza partout. Tomoni déjà côté oyo caniveau déjà construit na gauche na biso eza ya el moko. O bordure déjà basi ba construire trottoir nde eza te, mais tomoni pe béton bande moko esi esili etikali kaka bande ya droite na biso na sens oyo tozokendele, mais misala ezo évolue parce que ba ouvrier bango wana baza liboso na biso na mopanzi ya Bokassa bazo avancer vers direction ya Congo. Bye. Merci na intérêt particulier bo accordaka na ba émission na biso na yo motu nano s'abonner te tosengi na yo mpe osabone activer cloche ya notification po ozangaka ba video na biso te. Awa toza na balabala roi Kading oyo boyebela bamama oyo batekaka mafuta ya bokokomona yango bazosala mosala na bango. Roi Kading yango oyo, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est fait? Yango kokomona bango bana Bahumbu, manifestez-vous dans les commentaires. Manifestez-vous dans les commentaires. Moni ndenge musala ezo salema awa. Awa toza na balabala roi Kading. Tozozonga toujours na Bahumbu. Toujours Bahumbu. Oh, tolakisa bino Bahumbu na bino kotika kala. Car ya qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait? Aujourd'hui, il gagne un peu d'argent. Par la
Bana Barumbu, manifestez-vous dans les commentaires. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Comment on est awa? À Barumbu, avenue Wakading, Dele Musala, Ezo Salema. Bétonnage awa. Na cadre ya bétonnage ya avenue environnante ya Zando Wakading na ngambo pe ya Barumbu béton yango oyo ezotiama bande moko esi esili etikali kaka bande mosusu oyo bazo compléter déjà comment on fait ferraillage déjà. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta tire ovanda na Barumbu okola na Barumbu oyebi lisusu ndenge Barumbu ekoma te Barumbu yango oyo bana bichaku Wakading na ngambo ya bichaku yango oyo manifestez-vous dans les commentaires kabali solo pesa sango topesi mbote na communauté 3 Exa Production TV Mobimba mbote na papa Freddy Khalid en Allemagne les capitaines de l'équipe le chef d'état-major général et le banango papa Sano Bakala Jakuba mbote na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni mbote na Emile Mweni na Manchester mbote na Joachim Yelenge awa tozana Kasai yango oyo Kasai nanu basimbi yango te mbote na Joachim Yelenge bana Barumbu bokota Barumbu na bino Barumbu botika kala ovanda na Barumbu okola na Barumbu obotama na Barumbu awa toza na avenue Kananga yango oyo na ngambo tozali na Wakading na ngambo ya bichaku zalaki Wakading tokatisi ngambo oyo tokomi na balabala Kananga awa na quartier Chimanga qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait?
tomoni na acadien déjà béton esi etiami tomoni mpe caniveau basi batongi bordure esi etiami par rapport à l'évolution ya mosala tokopesa bango 75%. Tozo avancer na vlog na biso ya mokolo lelo. Bana bahumbu na bino yango oyo bahumbu botika kala oyebi susu ndenge ekoma te oyo toza na direction ya syndicat tozo avancer. Bana Chimanga boza wapi? Topesi mbote na Mavelu tete na Allemagne. Avenue Kananga yango oyo quartier Chimanga. Kananga botika kala oyebi susu ndenge ekoma te Kananga yango oyo bokota bo s'abonner bo partager bo liker. Bana bahumbu na bino bahumbu botika kala okenda libanda ya mboka 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge epai na bino ekoma te bamela biso benga biso okokende kolakisa yo mpe epai na bino olandaka biso osepelaka na mosala tosalaka ozanga besoin osoutenir biso benga biso komela biso soutien na yo kozala bienvenu. Bana bahumbu balabala Kabale yango oyo Kabale quartier Chimanga commune ya Bahumbu Kabale yango oyo tozozonga vers mosquée ya Citas
tovanda na kabale kola na kabale yango oyo bana kabale, manifestez-vous. Pesi mbote na mama Kuku Kuzaya. La France doit avancer dans kabale. Ah voilà, quartier Chimanga. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Tomoni kaka balabala kwango. Yango nde bako bétonné. Kwango bako bétonné yango. Kango yango nde ezo même vers mosquée ya Citas. Elongwe ina yakala. Croisement commerce ina eye Citas. Bako bétonné yango. Partir à part wana. Tomoni pe Rwakading. Misala ezo salema. Bana bahumbu boza wapi? Topesi mbote na ndeko na biso Grâce Pombo. Grâce Pombo awa bahumbu. Bokota. Avenue Kabale yango oyo. Awa toza na ndenge ya nsima ya mosquée. Mosquée yango wana eza na droite na biso tolekaki na kati ya lopango. Tellement objectif na biso ya ko filmer yango te mosquée yango en droite na biso. Ah, mosquée ya Citas. Ah, toana avenue Kabale. Merci na bana bahombo nyonso. Bahombo na bino botika kala. Bahombo yango. Kabali solo. Pesa sango na moninga. Namoni balabala na biso, namoni lupango na biso. Na 3 Exact Production TV. École islamique. Ngoyo na droite na biso. Awa tozozonga avenue Tabora. Bana bahombo na bino botika kala kabali solo pesa sango na moninga. Partager lien na yo moto nano osabone te me olandaka biso tosengi yo osabone
pour activer cloche de notification. Aux en akaba vlog na biso te. Beta show to. Avenue Tabora yango quartier Chimanga balabala Tabora yango bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tabora yango kola na Tabora, vanda na Tabora, botama na Tabora, akomi na Barumbu. Tabora yango quartier Chimanga. Mbote na champion boa na France. Olandi na biso ya mokolo na mokolo. Lelo toye kotambola na Barumbu. Tokozonga lisusu balabala Kabinda. Na kare ya qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait. Tokende kozise lisusu Kabinda. Bana Chimanga ovanda na Barumbu, okola na Barumbu, oyebi susu ndenge Barumbu ekoma te, oza na besoin omona epa na bino, benga biso, komela biso, tokokende ope omona epa na bino. Awa toza na balabala Tabora. Tabora yango oyo na Barumbu. Kabali solo, partager lien. Kobomba ngoyo moko te, pesa sango ya moninga. Ebisa ye 3 Exa Production TV lelo. Atamboli na mabele na biso. Quartier Chimanga, bana Barumbu. Oya na bino mobondo. Oya na bino mobondo. À gauche na biso Gombe, à droite na biso Barumbu.
tabora yango oyo tabora ezocontinue mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la nsima oh yeso yo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yakana yo lipambole le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bana Bavumbu, manifestez-vous dans les commentaires. Bahombo na bino yango oyo Bahombo Botika Kala quartier Chimanga yango oyo awa tokoti balabala Goma quartier Chimanga balabala Goma yango oyo. Merci.
Vanda na Goma, okola na Goma, botama na Goma, ofutela na Goma. Balabala Goma, na quartier Chimanga. Merci. Na soutien na bino. Mokili mobimba bisika bozwami. Merci na ndenge botalaka ba émission na biso. Ndenge bopartageaka. Na ndenge bolaikaka. Bana Barumbu, manifestez-vous dans les commentaires. Avenue Goma, yangoyo. Totamboli na ba Kabale, Chimanga, Kananga, Tabora. Awa toza na balabala Goma. Ça va pour ça, j'avais. Avenue Goma. Et comment ndenge nini? Avenue Goma yangoyo. Balabala Goma, en quartier Chimanga. Bana Chimanga, Bokota, Bokota. Toujours avancé na balabala Goma. Bana Goma. Balabala Goma yangoyo. Goma botika kala. Oyebi lisusu ndenge Goma ekoma te. Goma yangoyo. Bana Barumbu. Manifestez-vous dans les commentaires. Oya Mobondo. Prochainement, vous allez appeler na bis chaku chaku. Lelo toza kaka Chimanga. Lelo totikali kaka Chimanga. Et bokoko mona ngo. Omoni avenue na bino te, komela biso, benga biso. Okokende yo pe komona epa na bino. Omoni lupangu na bino te, benga biso, komela biso. On a besoin de soutenir biso. Awa tozana balabala Kasongo. Kasongo yango.
te balingi biloko na ye tombalola komakolela olola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato tokoyi kotosa nzambe kala biso bato masumu eleki tozongelaka ovanda na Kasongo ofutela na balabala Kasongo yango oyo awa na Baombo quartier Chimanga bokota Kabali Solo esa sango na moninga manifestez-vous dans les commentaires. Bana Kasongo boza wapi? Kasongo yango oyo Kasongo botika kala bana quartier Chimanga yango oyo awa balabala Itaga yango oyo tokozonga Itaga nsima oyo ekomema biso Kabambare bisika tokosukisela emission na biso ya mokolo lelo tokoti awa en balabala balabala Ujiji avenue Ujiji yango oyo quartier Chimanga
avenue ou Didi. Bokota, Bokota. Manifestez-vous dans les commentaires, toujours avancez. Dans le vlog Nabiso, ya mukolo lelo. Didi, Didi, Botika Kala. Ovanda na barombu, okola na barombu. Omoni epa na bino te, epe oza na besoin omona. Balabala na bino lupango na bino komela biso. Benga biso tokokende. Kolakisa yo pe epa na bino. Bana Barombu, manifestez-vous, Boya Mubondo, Bokota, Bokota, Bo s'abonner, Bo partager, Bo liker. À droite, na biso, Bichaku Chaku, na gauche, na biso, Chimanga. Awa toza na direction ya Lokele. Direction ya Lokele yango oyo. Merci na babone na biso. Merci na intérêt pour accordaka. Aba vidéo na biso yo moto na s'abonner te. Seigneur na yope pour s'abonner ou activer cloche ya notification. Oza na kaba vidéo na biso te awa to na Itaga ya moyo. To zonga nango sikoyo. Yime na biso ka bambara. Awa toza na Itaga Botika Kala oyebisi ndenge ekoma te. Akali, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait bana Barombu et l'autre est ko visiter Mabele na bino. Barombu Botika Kala oyebi lisusu ndenge Barombu ekoma te. 3 Exa Production TV lelo tomipesi mosala akoya kovisite Barombu, plus précisément na quartier Chimanga. Bandaki na croisement la direction à Lokele comme commerce. Lokele commerce. Lokomi awa na Itaga. Lokende Itaga tika bamba. Sika tokosukisela émission na biso ya mokolo ya lelo. Dans le cadre de qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Osepelaka na mosala tosalelaka bino. Oza na besoin de soutenir yango. Numéro na biso yango wana eza affiché benga biso.
komela biso soutien na yo ekozala bienvenu. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que tozokende vers Itagaka Bambare. Bokoto. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Kinshasa na bino, Kinshasa botika kala. Kinshasa yango. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Exa Production TV. Image réelle ya ville ya Kinshasa. Bana bahumbu na bino yango. Rivière Bichaku yango. Dans l'avenue du Canal. Prochainement, Tokoya. Toya kolakisa bino bahumbu na ngambo oyo. Aka ndenge tomesana kolakisa bino babalabala na bino. Tokoya pe ngambo oyo. Aussi tolakisa bino quartier Libulu, quartier Kasai, quartier Kapinga. Lelo tozali na Chimanga. Tokokota pe Bichaku Funa. Lelo aussi tolakisa bino
Bali solo. Partagez le lien. Ah, tout le monde est caniveau. Boucher. Ok. Balabala, il y a béton à béton. À niveau, il y a bouché à niveau oyo. Il y a kaka wana te. Tomoni à caniveau nyonso il y a bouché. À gauche tout comme à droite, on a Itaga. Et kosengela mosala ya tirage à caniveau esalema ngambo oyo ndenge mpe ezosalema bangambo mosusu aka mpona komaintenir propriété babalabala na biso po eyeba mpe koumela ana bahumbu rai yango rai yango oyo ekendaka libongo bongo ekepe gare centrale oyo ekendaka kintambo magasin Oui. awa na balabala Itaga tomoni balabala mobimba eza beton na beton bakanivo nde eza bouché bakanivo nyonso ezala ya gauche ezala ya droite eza bouché awa yango ezosalaka mai ekota ti na balabala ekosengela tirage régulier bakanivo na cadre ya Kinshasa ezobonga osalaka tirage régulier bakanivo awa po na kogarde chaussée na biso ezala propre po eumela pamba te ebanda kobuka na lisusu bana barumbu tozo avancer na balabala Itaga tozo zonga nango Kabambare kaka na cadre ya kolakisa bino Kinshasa na bino botika kala komona ndenge Kinshasa ekomi
Kabali solo. Esa sango na moninga. Omoni balabala ovanda. Omoni pe lupango ovanda. Komela biso benga biso un mot gentil. Pona mosala tozosala. Osepelaka nango oza na besoin osoutenir biso. Numéro na biso yango wana eza affiché. Benga biso, komela biso. Soutien na yo ekozala bienvenue. Tozo avancer. Itaga botika kala, boyebi susu ndenge ekoma te. Avenue Croix-Rouge Yangoy. Avenue Croix-Rouge Yangoy. Franchement Croix-Rouge Itaga. Yangoy, non? Voilà, tozokende vers Kabambari. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est fait? Omonaki bisika tobandelaki ya mission na biso mokolo lelo. Lobi toyaki kovisite quelques avenues ya commune ya Barumbu. Plus précisément en quartier Chimanga. Quartier Chimanga eza quartier voisin la commune ya Gombe. Le quartier voisin la commune ya Gombe, le quartier Gare. Merci Nabino. Tobandaki Nabino. Pe tolo silisa Nabino. Awa na Itaga. Awa tola na Itaga. Awa Kalembelembe, Baraka, Kabalo. Beaucoup comment na tronçon est là impraticable malgré bisika touti Itaga ezalaki nango béton na béton. Tokomi ngambo oyo na sortie ya Kabambari eza impraticable. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda biso, bozalaki ebele ya komanifeste intérêt na émission na biso ya mokolo ya lelo oyo tosukiseli yango awa na Kabambari. Awa toza na croisement Kabambari
na itaga oyo misala ezosalema sala ezosalema awa nde bokokomona yango tomoni mpe beton ebandi ngambo oyo en cadre ya qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait. To visiter yango pe. Tronçon kolongwa itaga ti flambeau to sito la kisaki bino yango. Oyo eza tronçon kolongwa itaga tozozonga direction ya lokele. Omoni awa pe béton esi ekoti. Merci. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Soit déjà production TV. On a un système ya Santutoma. Santutoma toujours. Na ndenge ya bokamona bokakukila. Kaka ndenge to déploraki yango la fois passée côté mosusu bazo fongola balabala mais awa na Kabambare bazo kondisa nzela ezokonda se kokonda ka niveau d'entrée ya flambeau ezalaki moke mais côté oyo quand même bakomisi yango mwa monene malgré eza système ouvert trottoir basali ya monene mais babande eza bande aller na retour ndenge bokokomona yango awa na tronçon kolongwa lokele kolongwa itaga ti direction ya lokele nde bisika baza pour l'instant kabali solo partager lien pesa sango na moninga. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait? Bahombo na bino yango oyo aka ndenge tomipesa mosala ya koinforme bino kolakisa bino Kinshasa na bino bofika kala Kinshasa ya ngo oyo. Merci na intérêt bo accordaka na ba vlog na biso tomoni awa trottoir déjà aménagé tomoni béton pe yango oyo ezokota awa bazosala trottoir tozotambola likolo ya caniveau ngambo oyo eza a couvert ngambo mosusu wana eza entre ouvert ngambo oyo eza ouvert mais trottoir eza monene tozotambola na trottoir awa ndenge bokokomona yango. Bana Barumbu, manifestez-vous dans les commentaires. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait awa na Barumbu? C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire. Masala ngolo atika lisumu
ndenge ya lelo balingi kaka bisewa ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisako ifo bapesa yo mobu tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi tokoma kotrahi sans kotala nsima yesu oyo yesu zonga na yo. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Tronçon Lokele Kasai. Ango epe a bazo stabiliser mabele. Contrairement à ndenge tolakisaki bino la fois passée, ambalo tomoni quand même mosala ezosalema à grande pompe. Mosala ezosalema awa toza liboso ya maison communale ya Bahombo. Wana na gauche na biso maison communale ya Bahombo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa tozokende vers direction ya Kasai. Bana Kasai, bana Bahombo Chikwenta, maison communale yango na gauche na biso. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Bien beaucoup comme on a misala ezosalema. Prochainement tokoya kolakisa bino avancement ya bétonnage awa na Kabambare. Tokoya kolakisa bino évolution émission na biso ya mokolo ya lelo tosukiseli yango awa en croisement ya Kabamba na Kasai. Croisement Kabamba na Kasai de bisika tokosukisela émission na biso ya mokolo ya lelo. Tomoni pe basi bantame tronçon kolunga Kasai ti bokasa afa passé telakisa bino bokasa Kasavubu. Prochainement tokoya exclusivement pour nous tolakisa bino misala oyo ezosalema awa na Kabambare. Mpona lelo tosukiseli émission na biso awa. Soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu. Makambo toboya kilo